Tokotala Mama na papa Michel Mayabou Bonjour, bonsoir, chers amis internautes partout dans le monde. Toute fin d'émission, na binoka obolinga mingi, tout sauf rien. Et comme ma malanga moko, meta immortel, babi elle vraiment na fungoli ma solo mena yambi mbala moko, babi président Junior Moyoabu, président de l'association Nyon surtout ya journaliste et la presse en ligne. D'autre part, pénétrer sur bengen avocat. Pour babi ces derniers temps ba papi ce qui va comme moi et belé vraiment so cameraman na biso ko fongola déjà plateau ba mon invité na biso ya lelo. Bonjour. Bonjour Laetitia. OK, merci mingi maman. Puis d'abord merci na ndenge au répondre à une invitation na biso pe président Junior Moyoabu. Donc vraiment moi moulaïmingi te toza moi me pousser par rapport à une naziopé à pied élevé. Tout ça toujours kaka na masolo au Italie notre frère fâché Kalombo na conscience na biso Evelyne ndé on tourne to beta moi masolo depuis que yo zala ki vraiment na ebandeli ya masolo ango. Donc on dirait na moi et bandel par rapport à bateau belé et puis vraiment histoire wana bien ti les autres commis est-ce que okoyi kope sa balandi na biso o azota la biso belé pe batala kiti ba yoka ki kana mato ya bateau mais to lingi yo moko moza oza ki vraiment na ba démarche makamunyo sonde salama ki bamsu bengo très bamsu bazo bengo avocat bamsu pe ba benga ba lobi que non oza moto otiaki kimia vraiment pour répondre ba fanatique no bateau batala biso. Merci beaucoup. Comme dit-on que les idées ont des jambes. Donc, Naza n'a pas combo ananios. Moi, j'aime bien des sobriquets. Naza traître, Naza avocat, Naza président et Appelco, Naza confrère pe Evelyne, Naza consœur nanga, Naza pe collègue a fâché pour na rapper mutamaboke. Donc, Naza ba titre nion so nanga kaka. OK, merci Mingabia Yambine azana bati traîner sona. Est-ce que tu raconter les biso baba pour mieux sauter faut d'abord équilé. Tori kozonga moi sima o raconter les biso histoire wana e bandaki ndenge nini. Yo na mato ino o kakango kan. Bon, je crois que l'histoire en question ça a déjà pris fin parce que souka na protocole d'accord mais sauf que ngai na yoka kango ça fait déjà aujourd'hui troisième semaine depuis Nayoka Kime, c'est une histoire, c'est à dater depuis le 7 février de Salamaki. C'était la fille qui m'avait appelé, président, j'ai été violenté. Je lui avais posé la question, violenté comment et par qui? Aïbisinga, artiste et comédien fâché. Aïbisi, relate-moi un peu le fait. Nabandi ko expliquer nga que naza conception émission moko lubu ya basta il a fallu tout ça on a fâché donc on a bengi pour na ce rendez-vous mais la personne a eu singa to ya na ya jour moko avant émission de la sorte que tout ça a besoin de mettre ma stratégie en place. La fille aussi étant majeure, elle était d'accord. Les alaka le 7 février na 15h na kendaki arrivé là-bas kuta fâché là 3 garçons na 2 filles si je ne me trompe pas. Na katanda ko batie musique na ba makasi ka nde ba jeune balinga otsa musique aïsi pourquoi musique makasi boye fâché c'est biso to ka musique bongo il y a eu mais il y a des voisins habités mambo wa voisins za terre ils ont na mutu s'occuper na ba makam na yo nde après yo ko sala ke senga ki ba servir la fille moi quelque chose à mela non melaté et l'artiste elle lui dira tu es venu chez moi comment est-ce que ko boya ta ko melane fils que mai ndani mai. Après facha commandité et pas l'un de mes disciples na yo bazalai wana baeli la fille ma ya Swista netango melai mai selon la fille alors bien se retrouva ni na mbetu tango se retrouva ni na mbetu moi ba air pousanaki tango la muki a olela mimoni nya bandi kolela aïe mais comment tu peux faire ça wana olela facha bandi obondele kaka tout en restant seul à la maison bato nyonso ya kutaki ba ala elisute. C'est que non, je fais ça parce que je t'aime, tu et la fille, vu que RDG comment qui pressait Moula Pezo menacé, nda salaike
abima aluka bandokende et facha lobinezela na mutu akende kotika yo. La fille azui abandi obima na kanda wana nde facha accompagner ti na porte holandae. La fille a commis libanda facha bengi moko ya bakomandi ya batu nae ba accompagner balemi balé libanda ba accompagner ba holandika de sorte que peut-être a se perdre, mais la fille selon elle était vraiment traumatisée. Ndazwa ki moto ya ozonga tango azongi lokola papa nae na métier muto akoti na musala c'est chic mukadi. Nde le 7 et ça le 8 a bengi mbamo chic bakuta na chic bandi ko expliquer chic ayo ibisa bon loko anga pe na biso pe toza domaine na cinéma olé olo ba la famille ko ba la famille te je t'en supplie na luka fâché étant artiste et comédien na yeba comment il pouvait faire ça bobo nde chic bandi ko luka fâché na téléphone fâché yamba ki na téléphone te luka ene nyonso fâché yamba te mikolo epusana et yo comment un mois. Un mois, la fille sentait comme menacée. À quel hôpital le wakangi na grossesse. Azua meki ko relancer fâché sona yamba. Forcé deuxième jour, troisième jour fâché yo yamba. Bonjour. Fâché tout le temps yambi ka obse oh nin ona zemi. La fille habité na zemi te. Aboya ki po lokwa fâché o kima e so abandi na zemi. Peut-être ouais, c'est dans zémité mais j'ai besoin de te voir n'est pas fâché ça que bon ça va lobby yakana lobby it abandi ko expliquer fâché abandi d'abord c'est que tu m'avais fait ta Léona s'est retrouvé dans grossesse santé dans les habienté ne fâché c'est qu'est-ce que tu proposes que je puisse faire pour toi la fille c'est quand bon boy mais maman ba parents na kisanga na zai pas grande sœur na nga mobali na passer na respect ba pesa na dignité famille na biso ba makambo boye et Zarakate. Et puis, ceux qui n'ont informé, viol, ça va te coûter cher. Ça serait mieux. Pesanga mbongo na zwandako. Na mi vendre la nde na ngala boko la zemi parce que na longo la zemi te. Facha ipse ngana na mbongo peso zwandako te ou soit oko vendre pande ko na nga mwasi na bandal. La fille aboya bingana on vendre pande ko na te facha bipo a pe moyena tsa pa ezate po basi na nga potomba futa andako. Comprendre nde facha yebise na kana mbongo peso ya longo la grossesse soko lingi la fille yebise na longo la grossesse te pendant que ba sur les commis 21 mboule comme menacer bika to ba moment mbula nde la fille a accueilli la facha yebise que olobi belé mais tu n'as rien dit jusque là que ndo réfléchir na kana mbongo peso longo la zemi la fille abimi azongit pas azongi na ndako alela akaka ti na ndako ba komo rêver que la fille ça ne va pas dire za azemi bika rovana ba basi na ndako. Ah, nous luka fâché sur la téléphone, fâché yamba souté cette fois-ci téléphone et kangami. Et au sala ba massa fâché, ba comme on a comme ça pas tsandenga comme ça pression fâché avait été bon li solo, ba Ernest Toumana ba Jérémy Matondo ba comme luka pe la vie on na ba téléphone, ba pe tsake moral, ba blo abou. Parce que la fille ça qui a biso qui au prendre aux zoinganda coûter na hip sa famille nanga. Ok, pardon, président Junior Nakatiote, mais on dirait qu'il paraît que la fille a insisté qu'il ndako facha kozuelae, il faut pas faire da bango mi balé. Pas petit en enfant daté, azueli ndako mendako wana, il faut pas faire da bango mi balé. Et ça bon moté. Azueli ndako o facha kozuelae, imposa qui est qui zuela ndako. Mais ndako kozuelanga, il faut to faire da biso mi balé. Yena fâché. Ndetoyoki. Comme on s'est dit, d'après le rumeur, les os circulés. C'est faux et archi faux. La fille d'abord, c'est une tête bien faite. Evelyne Likunda, mais je connais la capacité de la fille. C'est vraiment une tête bien faite. Ce n'est pas une fille qui n'a pas la base intellectuelle. Azana n'a joué dans la relation internationale à IPEN, c'est une fille chrétienne, c'est une fille vraiment qui a une base intellectuelle, il y a blaguité. C'est faux et archi faux. Là, je mets vraiment mon index à couper. C'est faux et archi faux. Ezalika ke apese mbongo azwandako azwelete mapese mbongo azwandako parce que longo la zemite ne fasha bane na na mbongo apese te na kana mbongo longo zemite la faire yebisa na famille na bango mais tango yebisa na famille na bango famille baluki bakota na pour parler na fashi banda ozwaeka te fashi jour mususu pa ba Ernest na Jérémy Matondo balaka ki Evelyne ba ya lokwa ba koma osola nae nde ba yako ya Ernest pendant que Evelyne a yebisa bango nde ba solo la ki ba parents a fashi ba ya ba solo
lango la miable ou soit ba omema na justice bango ba ye batindi yes atindi le roi Ernest na Géry parce que famille wana ba omona ki ba obi omundira zo likambo ngo ya viol à la légère vous comprenez ndé après ba ayaki koyebisanga tango ayaki koyebisanga nga pe na kotika la même procédure le roi na ape muta théâtre na kotoya pe ba artiste comédien mingi na obinga mona kota na possession dossier na ki oluka président Lomba zalaki te wana zelisi la fille quand le même jour na longwa pas la fille pour aibisanga na téléphone obina monnaie na solanae na tuni la fille 3 fois question na bi carrière et artiste ndozo mettre en cause dis-moi la vérité est-ce que vous avez une relation bilatérale avec la fille les garçons l'artiste oh non président on n'a pas de relation sauf ezaka ke ngana senga ki émission na bi dis-moi encore la vérité donc 3 fois mobimba ndena c'est bon ça va na longwe a pa no na kepa président Lomba na ke na bureau président Lomba ala kité na kati na ngambu kana kwa Ethiopie pla biwa simba la kuta na los ba ebi los bato basaba balanda ba filmer na soli na los obia ça va non solana no meko benga fashion biso numéro ne passe pas bobo na benga na no Ernest nde los ake na e pa Bellevue na kuti Bellevue na tournage na ba bo ba artiste ba belé ya Bellevue TV voilà na zu Bellevue na zu na Serge Pasteur patron Tobimi Libanda Serge na zwa ki attend que Kulutu Bellevue na zwa ki attend que Petiteur. Vous comprenez, mais la génération va fâcher au moins c'est baza presque ba âge pe moko. Tobimi Libanda na Bellevue na Serge na bani ko expliquer bango effet ba okamwa. Ba senga numéro fâché na pesi bango ba bi numéro ngai si ba numéro elekate. On va essayer après tournage comme ça na benga. Bellevue a zupe numéro meka ameki obenga na misu na nga elekité. Nga na zongi le même jour tant na zonga chic mukada bengi ngai. Wa venir essayer de chose akuna président jo bengo président za na bina zonga nda. O pardon yaka na Piccadilly na kina Piccadilly na kuti chic na kuti na ilonga na kuti na yamsi yambi. Na misa moko Binoël a zappé journaliste à l'écamine émission bosso na politique. Nde Binoël a bito zonga kuna na famille ba eveli to sola na bango en face. To komi pe to vanditi grande sœur na bango to soli eveli na bandi ko expliquer fait. Nenge le kaki. Pendant que to sola yam sa enregistrer biso sans le savoir. Pendant que to sola yam sa sola pena Géry atindeli ango Géry atindeli Ernest atindeli na fâché. Numéro mo fâché o ma osela yam scandale baba yam scandale ba ebaka. Yam Sabimi le roi traître na kozero to sola. Tant to bimi boebi na wel lobby na ngomba moko aleki na émission bosso na politique a tes photos fâché à vie de recherche. Cet artiste est violé. Les gars na bosso na politique. Parce que muto sala ki ke a atténuer tempérance wana c'était moi. Ngana tali siko na bi théâtre ka nde yo ki samasoni. Vous comprenez? Fâché aye na ya récemment na ba succès mais na théâtre nous avons ba image le quoi ba visage ba figure de marque le quoi ba bodo ba elombe ba masumu nde papa Chéra le ba nous respectons les gars qui ont vécu. Vous comprenez? Théâtre yo ki samasoni les amusalo biso to salaka. Na tenoué bandeko wana to ça no ba émission parce que aller lobby to kuta n'est pas chic n'est pas yams tout ça ça ba émission ngana boy na zonga boy le même jour na 22h j'ai vu directement ba benginga et pas nani Géry Matondo pour anini batindele ba audio. Vous comprenez? Batindele ba audio pas yams a bengo presque mbona ngana kati boy na sandeni pour le ba émission salamate na ici Géry benga Bellevue parce que j'avais parlé avec Bellevue bengi Bellevue benga voilà 22h na zepa maman nga yolo nord que je salue maman Henriette Kapinga ndoi ya bébé nanga Henriette na Kapinga na zongi pas Bellevue na ici bango to benga chic to bengi chic ngai chic Ernest Géry Matondo na Bellevue na 23h to 23h pas Bellevue li solo Ernest c'est long yo ba vivre déjà chic orbi je mets ma main à couper je connais bien la fille batika lo vivre na fâché té mais sauf que ngai ici bango to trouver kaka terrain d'attente. Pendant que tu trouves terrain d'attente, tu as un habito sabo. Géry bino bokendi, bo solana fâché. Azwa 2-3 responsables le quoi le to vendredi. D'ici dimanche ou bien lobby samedi ou bien dimanche, bo benga de na famille wana ba ya ba solana famille. Des choses pareilles. To kepet samedi ba déjà ba yams banani ba yams na ba chic na ba Clarisse Wechi na ba blandi mafuta ba sale émission.
Comprendre? Famille va fâcher, bah quitter. Selon Jérémy, bah boya qui passe comme on a une émission et salami. Oui, pour nga pe na yoka kike, bazali ko se préparer pour ba kende, batalara ba mon émission et salami pe na émission la balobi ke, donc de baza beaucoup de ba outi déjà na kal fungula ko funda. Na nini oya mamba viol nini o itali mamba o basoki pa mamba viol eza kuna do ba indede ya kufunda yango bango babanga ki babi comme bien marambo e comme déjà na média surtout bito telema to ke na famille wana ba ko filmer biso e ko sa ba désert tara biso to ba ta média c'est pour cela bango baboya ki koya babanga ki par rapport ya bongo. Bon, selon Bango, voilà nga na kota ba propos na bango te nga zaka église au milieu des villages parce que moi j'ai sauvegardé l'image il y a théâtre. Le théâtre c'est une personne morale. Vous comprenez? Parce que dans le théâtre il y a un fondateur. Ici au Congo nous avons des aînés. Nous avons tant de plateformes artistes. Et nous aussi, Evelyne, elle fait partie de notre plateforme aux associations de presse en ligne du Congo, Appelco. Comprenez? C'est ce que moi j'avais joué le rôle comme étant pacificateur. Pas toyo comme lundi, nga la zalai na matanga, tozai na Ivipan, na Gilles Ngandola ya lingala facile, na matanga tokenda ki tosanga na nga Gilles Ngandola na Yves, toke matanga ya Edi Mususu, réalisateur ya Op TV, ya Eliezer pe na Tokomi Wapi TV, aza c'est un ami, on a travaillé avec lui. Neto vanda ki babeninga o tozana Lisadel. Lisadel eza ba ONG o s'occupe mamba violence faite à la femme. Après Lisadel ba bi qui a parqué à Kalam. Ndena ici bango nous sommes avec Yves Toye en région de Bino na parquet. Toye pe na parquet to kuti avocat maître Fabrice a constitué dossier pour akotisa. Tant biso to komi na kuti chic pendant que beaucoup mais ça n'est ko bima pe na parkango. Totemisi beaucoup mais c'est chikate aboti courage atemisi beaucoup mais ça expliquer beaucoup mais ça joue à bengi maman procureur wana to kotia ya mbibiso na la fille a expliqué maman procureur a leli. Vous comprenez? Malgré wana tozaika na besoin facha monana ezala traité à l'amiable. Malgré wana bozaki na posa facha monana ezala traité mais entre taboké déjà na montu na l'état et abomemi déjà montu na l'état bona posa muta monana bo traitango na ndenga calme. Bon bomemi te bamemi parce que c'était la famille et les parce que yo ozaki na kati na bango on ko tambo na bango makamio ozaki parmi eux. C'est pour ça na lobi bongo. Là tu as raison mais sauf que bateau bala qui sont tourni Ernest alors yebiso soke zana deux personnes on va peser na dossier wana pour que azala libérer on va te dire Junior Mowabo est dedans. Donc Junior Mowabo est dedans. Même dernier jour, la fille Boyaki, même Mbappé sa caution, on a basa na protocole d'accord. Et comme Ernest, après moi, on a eu la fille a travaillé moralement dans la kisieka que la vie continue, on ne sait jamais. Vous comprenez? On ne sait jamais la vie continue. Tant que pas qu'on écoute dans les camerounais pas à artiste, au lieu qu'il va obtenir rigueur. Donc c'est un peu ça. Ok, merci Mingi. Toujours qui est toujours malin, mais pour toi atteindre place oyo et aussi vraiment bino boyo vraiment la vérité nyon surtout ndengeza koleka vraiment on a profité Mingi na pesi bambote na ngai babi na Richard Kanza vraiment na pesi bambote Mingi est-ce que zola nanga na moment oyo tozozonga tozongeli sous président na mon konzi oza vraiment occupé mais pesa biso moi temps pour ba internaute nyon bazola nda biso bazana posa oyeba moi ba vérité est belé vraiment à travers eux. Ils ont moi procédure on dirait moi au Bossala qui pour na souka on dirait ezaki kaka président Lombe ndé beaucoup tana Guinée kaka pour à mettre fin besoin ndenge bo tenir besoin compris besoin disons besoin compromis il y a besoin il y a ko signer non à signer engagement na yé que non ko prendre en charge à la fille et tout et pourquoi pas bokende ka pas président Lombe avant beaucoup mamba ba l'état wana et les kabongo bo solo la et que na kimia que komaka que fashala na ba cacho et tout justice salama pona bo mamutute. Je crois que le fait s'est passé le 7 février. Pendant tout ce temps on a compromis Zouamate. Mais mon état on est na justice compromis ça nini et monani. Vous comprenez en méta. Peut-être ceux qui va trouver terrain d'attente. Parce que vous savez, avec nous les jeunes, nous avons un complexe de supériorité, nous avons un danger.
Vous comprenez? Mais justice, c'est ça mon qui t'est beau et beau. Si tu as raison, tu as raison. Justice a eu tranché, pandémie, protocole d'accord. Et les kinango, c'est la moindre des choses. Ok, merci Mingi. Nous sommes tous les gens qui version y a la fille. Comment la fille est venue à s'expliquer qui n'est à l'ouben biso à raconter histoire na yoana. Et bon, si il y a fâché, est-ce que vos 8 ans il y a Rosolana fâché a tapé histoire na ngambu na epo toujours rara qui a akolobate. Vos 8 ans quand même bino va demander qu'on ait la dossier. Aux 8 ans, il y a Rosolana et abete la binope et les cas qui ni peni ni sala qui m'a ramené ce comme à niveau wana ou ekomiwana. Bon, en fait, fâché à Sambaki, parce qu'avant, bakanga est fâché na kan lufungula. Et Evelina banda plainte na kan lufungula. Et au salake, fâché à kofunde Evelina kan lufungula ke a oko c'est la épée, ba grossesse, ba bilomo ya bonde, ça la épée qui appartient à kan lufungula ba interpeller Evelina. Au muto a kofunda epa yo fundo a boy, nde Evelina be ba avocat. Avocat yo benga na parquet tindi ba agent place ba yo kanga fâché. Mais dans tout ça, on n'a pas besoin que tout n'est sous fâché, tout ça la boue, parce que justice peut interdire ça qui fâché à sa émission sur ça. Problème est que va trouver compromis et les kinango. Ok, merci Mingi, merci vraiment Bandiko. On a besoin de ils ont bien matière besoin vraiment ils ont côté ils ont fan de besoin Mbappé moi ba vérité belé et ma comme so boye ba kito boande ka koyoka. Toujours mon nga lingaka téléspectateur nanga disons internaute nanga bato balandanga ou balingara meta immortel ou bapesa nga confiance pas à la de suite et on a toujours kokota na source mais source nanga na kota na source pona bimisa mutu mote oyo za na parti pris non na kota na zora moto na ebike ye aza vraiment na kati ndé on na zaki junior mo pona bino po a expliquer bino bat bozolanda biso très bien boye vraiment vraie version il y a problème oh il y a cas il y a viol il y a un serre na biso Evelyne nande ko na biso fâché Kalombo vraiment nandenge ko makana ce au jour il y a sorti et non tous on a moi si matoke maman un jour a sorti te ce température il y a ba comédien na ba journaliste na parquet za ki ndenge température ezalaki hyper bien sauf que moi déploration muke na monaki. Les artistes et comédiens ne sont pas unis de la sorte que bateau na mona ki balanda est fâché célébrité na mona kaka Sundiata Zidane Mao Givule na Mirma et Sili. Non, bazaki wana peut-être yo mona ki tenit na mona ki Monsanto Martini. Monsanto azaki na mona pe coquette ça azaki wana na mona ki susu na mona sunna et bazaki ba te belé vraiment na mona Raïs il y a célébrité. Non, Raïs azan la génération na bango ba fâché. Montréal yebi Raïs. Na mona ki ah non mais comment oh président na mona ki Raïs azaki wana Montréal yebi Raïs au moins kasi na auto mona Raïs azaki na ba nini ba empoisonné que bosso ba empoisonné qui devient empoisonné les autres. Donc c'est qu'il n'est pas célèbre. Tout le bela ba célébrité. Mon indeti so tuni réalisateur oyebi Sundiata. Oyebi vie de loin. Oyebi Mpakalo moi célébrité. Oyebi coquette. Vous comprenez? Coquette bandi au moins coquette à côté na théâtre trop jeune hein tout ta on a na ba Japon et pas ya Sami Moki. Oyebi coquette a deux personnages. Quand on a talaka coquette première fois on a talé pas Sami Moki. Moi Moki a joué rôle, a joué principal na rôle ango. Na monende mususu. Parce que tant on a yé na vandi na coquette oh na moni bagage intellectuel au coquette na on oh mais yo pe ça deux personnages. OK na bagage na yo aux niveau ya ba théâtre on a mona ki to niveau africain et pas rock bokabela bodo. Bagage au coquette na ngo. Vous comprenez le quoi na donc on a mon abangui pas na hôtel abangui pas Sami. Mais ma présence il y a barter il y a jouer batatia comme ça là qui na net na ko ba japonaise a quitté peut ça bon ya raté il ba été hôtel mambo violé salir yé ayete na mon épée Blandine Mafuta azaki wana Blandine a qui attend que journaliste yo kutebi elle est mal aimée actuellement pas ba comédien oyebi que Blandine ba olinga ekutu té
Blandine, Yams, El Brivier Longa. Bon, linga kutu ba on te kontan ou kombo anate. Mais Yams c'est un ngambu na bon parce que yim t'enregistre qui conversation na bino azoni ça qui. Na conversation no monde nzamba confondre Yams. Pendant que Yams a enregistré a otinda kuna yemo pe voix na e koti. O fasha zoe makamangwa la légère na ki o lukae ya lingo yo kate. Siko ba bia za très. Asali ke poto mona ya na problème te mabosa ni ka finirek voix ne pe koti. Oh. Moi, ce qu'on dit salamaki. Donc c'est ça. Ok, merci mingi vraiment toujours comme ça na suka. Siko par rapport ya ndenge bakata ki makambo. Bien bot bondo la ndila dossier on bomoni ke makambo bakata ki on malamu to kata na mabe. Bon par rapport ndé bakati et katami bien mais sauf que ça a queue de poisson. C'est-à-dire au cas où l'artiste ne respecte pas ses engagements famille ezonga. Pour le protocole d'accord, basali dans un mois, il faut que la mois sindako. Et moi, si on est à $150 par mois, bisote l'État paye. Et bon, ça $50, ça $50 par mois. Fâché qu'à l'homme, on s'ala moi salaire, nini, oh afutanda kunaye. En plus, ça $50 à futikuna. Maman, nul n'est au-dessus de la loi. Ozoyoka, qui que vous soyez, la justice élève une nation. So lingi makambute yo ebingati ngana président appel code et so yoka o mona ndina banga ba problème pour na ebi justice c'est ça blaguité vous comprenez pour na peut-être sentiment moko mona ya 2 3 5 minutes mais sikoyo et puis sur engagement moko ko tu ne peux pas imaginer pendant que tu avais dit à la fille que par exemple oh ndako moi sinanga pour toi futa mais yo po eza kwa yo ozui dendako comme futa dendako vous comprenez. Déjà garanti le bandako ça c'est un garanti tout ça par exemple garanti à 8 mois. Na 1 mois va commissionnaire et payer ça et chaque fois moi ça qui me tout passe et chaque fois moi ça qui me tout passe a bengio santé na ngeza bien té et boya bongo ezana bazemi o ezalara e bandika l'air comme 4 mois mutumbala moko bela na ko bela tina suka siko ezala le roi ba japonaise ako mema op hôpital ngaliema ko mema op ba e pa mutombodi kembe. Vous comprenez ce que makambangwana et comme aka mwelo mukeo na kokuta na médecin na mutombodi kembe. Vous comprenez makambango donc tout ça la ngele na vie. Succès oyo biso bodo banda oyebisa biso ogang la biso ba yaniki ba seymo comme ba yaniki kabo. Abidjan pas des acteurs au ba pika crise à succès. Vous comprenez? Bodo yebisa biso na réunion to vandi ba junior ba Dadine Musitu, Dadine Clédé à toi aux États-Unis, ba Dadine ba Mbudi ya isi bango bi moi je suis un acteur confirmé. Na ko benga na bino nyonso na Afrika, n'espace na nga wana ya digital. Na bandi osala ba one man show ngamoko. Chaque jour et logo il faut les gars ça one man show pendant 45 à 50 minutes. Et tu le sais aussi que Bodo est capable de salango. Vous comprenez? C'était pas une façon de faire l'orgueil, mais une façon de faire pendant que nous avons succès, nous avons Luka Okita. Tout le monde a passé au moins un problème, mais Atom, c'est une façon de vous comprenez? Atom, c'est un tangina, Atom, c'est un vandi, na vandi pe na ngaba na lobo. Na vandi na lobo, Atom, c'est un gungu. Atom, c'est autant nae, so tuni ba tonga ba ba yebiso ke so lingomo na Atom, c'est Lucas Junior moyoabo. C'est vraiment un ami. Vous comprenez? Na famille ba Tom Sobeti langa li solo ya mutute. Momona ke tikanga ina yembla Tom si succès. Tota mulanae, ce to kabone 22h. Je me souviens je me suis abenganga 23h. Na ibisi tu es où frère Gelor, comment est Gelor? Frère Gelor tu es où? Oh frère Junior pardon, yaka urgence mo na église. Na une église na bango na Mwanza. Na Mwanza la Makala ye na gungu na ngaba église na Mwanza la Makala Tom sayola na église ye moko na guitare. Vous comprenez? Il faisait des choses comme ça na yiba isu na don l'Éternel biso to ala na grand cœur to koti retraite to bonde les sil na butu to la to yoki mutu moko yemba kuna Atom si bo bonde li bolali ya la muki susu na guitare na e abanzo betaka ba rythme na e malobe ye la osambe la oyemba. Vous comprenez? C'était une façon pour naïe au lac Nzambe élévation yéme au lac Nzambe ngana et l'autre côté na okita. Et ça ne monte na ba artiste na biso. Ba artiste na biso soit kotika na Top Vision. Eh bino ba msubotire bo ba l'autre côté. Et c'est ça la carte nana takaza ba msuti ya modèle ba que tu es plus que mes parents. Ah bon? Vous comprenez? Et comment ba tu ba banda ko adorer na ba banda ko adorer mais lelo nana za ba vrai. Ok, liboso za ina ba vrai faux. Ya tout le monde n'est pas fâché. Fâché za ba vrai faux et belé.
ok malamu te kozana muninga moza vrai faux. Vous comprenez? Ce n'est pas bien. Ok, merci mingi na pesi bambote mingi na Gabi Mayas mon vieux escozo landanga na pesi bambote mingi Emani na sala mon vrai mon vieux na pesi pe bambote mingi na bi kozana sima caméra au talozo coaché donc ça tourne comme on a vraiment na suka moi mot de la fin on a émission na biso lelo so liloba olobeza ba internaute nyonso bazolanda na moment. Bon, je dis merci à toi Laetitia Meta Immortel d'avoir pensé à moi. Au Nyon soit payé sans confiance, bah vient en alora bah yena ngana boakina sérénité nyonso adrisha motomètre beba zibeba motomoro bien makas. Yese beaucoup tane ka soit pesio mbote boye monsieur Faclin asara kutu blagité venanga bon séjour à Kinshasa et aussi je dis grand merci à celui que j'appelle Elbi Jengomo le manager international. Moi ça Pembe na Lyon. Ngazara fidèle. Ndaza boso tourner ebiso ça fait une année ça fait une année depuis tindelanga biloko depuis tindelanga mbo ça fait une année oki nazwa iso eloko epanete momona na bwaka kaete ke pona mbongo fidèle kaka tout à fait oui Congo Suisse banda tolongwa Congo Suisse atindelanga eloko te mbongo te mais omona ki na dédicacer Léona lobai na bwaka langa batute na lobaka na batu na ebisaki ba remi kilola na bilelo na émission lelo na bwaka batu te na ebise batu nyonso ba Marcelo Titi Kalu ba Gilles Bavomwambo lelo na bwaka batu te vraiment na bwaka langa mutu te Junior au théâtre na sala na pe mutama boki oui ya mwana na scène na bina bwaka batu te bongo te Polo na bwaka langa non lelo na bina bwaka mutu te ba Sylvie Kabe ya moté ya papa Didé Kasongo lelo bolimbisa na bwaka bino te. Et Siliwana? Et Siliwana. Ok, merci mingi na ba internet nyonso bolanda ki biso ne bane poto comme la biso na suka. Magi meta mon sang. Magi meta mon sang ma tante chérie en direct ya Canada na peso bambote mingi. Maman chérie maman Emi Ken na kati ya Canada vraiment na peso bambote mingi. Esko zolandanga. Rosette Congo ma petite sœur chérie babi moi sinzambe babi fozwa taille babi pembeza option. Ils ont option oh nzamba tsara kati na mutu pembe opakulati original ezande yo vraiment lek na vraiment na linga ko mingi esiko zali oyebi un maître chinois kilo ya matete mon grand frère vraiment na peso bambote mingi restez toujours branchés sur votre chaîne parti CGTV CGTV maman CGTV papa Michel Mayabou CGTV CGTV Africa CGTV Europa ba émission ya kitoko culturel politique religieuse CGTV Tokotala ba mama na ba papa